États-Unis esengi na polele na mampinga ma Rwanda kotika lisungi nyonso na batomboki ba M23. Esengi pe na batomboki kotika bitumba na bango na bafandi ba ekolo Congo démocratique. Ezalaki na bokutani ya Conseil de sécurité ya ONU mokolo mwa misato na New York. Nzela ya Goma Ruchuru ekangami mpona bitumba bingali makasi kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na batomboki ba M23. Bato mingi bakimi bisika bafandaka mpe bazali kolala libanda na bitelo na bozangi lisungi. Badongolo miso ba GSIM basakoli ete bango nde babundisaki mampinga na base militaire ya Dibo na nord ya Burkina Faso lundi. Lisanga liye lia badiadiste ya Sahel lizali na boyokani na Al-Qaïda lisakoli mpe ete lisikoli pene na ntuku motoba na bato bayango bazalaki na bokangami. Bapulusu ya Nigeria basakoli ete bazali koyeisa makasi bokengi na ekolo mobimba epai wapi États-Unis epesi mitindo na badiplomate bayango kolonga na Abuja mpona likama monene lia bitumba bya badongolo miso na engumba mokonzi.